Et puis, elle a porte-parole, la mère Mende. Papa, le rôle à la mère Mende, au finga. Au finga, Roger Ngandou, international, à l'équipe Moussika. Na musique ne ba générique obeta mais Roger Ngandou à l'équipe. A parler d'Amazon, au bilo, on a no bateli Coco. Bilo Coco Bar, ah, ok, Robino Liang. Coco Bar na biso akufa, bilo ka Coco Bar, ta Coco Bar. Nazima damage na 27 tola na tiroir mobo ya carré, kebo ela ozana parler, on a la revanda. Vanda, mukola suka liara ma desu na poisson. Robin. Terra Moutounez, animateur Moutounez. Musicien Moutou Azalarate. Bozui ba musicien Ibrator. Bon di marate. Alobi hein. Musicien Moutou Azalarate. Soy Ibrator, alobi que tozuye musicien. Donc c'est que y pas la musicien maestro Fabrigas. Fois bengaye a sengi pardon, maestro azongisen orchestre. Voilà, merci partout. Bozo landa biso, merci. Tous en esengo mingi ya kukuta na bino lisusu lelo na compte ya Dose Unique Channel. Dose Unique Channel, c'est une grande émission oyo bolandaka na Congo Media Channel AWP. Bolandaka yango mingi na ba YouTube. Vraiment wana nyonso soko tali mutao présenter ngo izakaka Berthe Djonga, moto na Zambie, journaliste ya mboka oyo ngaye. Alors, lelo, tous en a mingi ya koloba, mingi ya kosolola. Alors, invité au Naroyambaye, ya liboso, awa lelo, tous solana porte-parole, ya Binafile, ou tous en a awa mpaka. Mbote na. Mbote, Bertin Djonga. Boni santé. Oui, santé carré, talaga nozo mona. Mais yo, naebi que yo zalaka vraiment trombanga, hein. Bon, trombanga c'est trop dur, mais ton likamba olo bezali faut que loba. Binafile, sangonini oyeli biso yaye. Na bandino ko remercier grand prêtre Nzambe, ndenga continuer au battre la biso. Yami balé, Nathalie Mbamo na résidence na musika na limité na moni l'œuvre du maître Binafile. Papa parking, pour parking c'est débordaki. Et puis Mikolo tozobenga e professeur éducation. Pour azwe dike na osarana ya ndenga osarana te na niveau ya ba album na e banzembo tout bato bazo CP là vraiment à continuer kaka bongo bozala de suite na PC bambota to et puis nzinga na mona Arno Wambi na mona CG Yves Silolo na zo mona Blanchard Dela matete bomoko patou bilele kitoko trop. Ige Sosong, merci tonton Kema pe merci pe na Chobinzunga pour nani papa parking. Bakombo ango sikoyo komo zwango ndenge nini papa ka parking lisusu ye apé sara a serva ba fanatique na ka musique ba fanatique nde batu bazongiselaka ye oyo ya bango batu bazopesa bakombo na bango bazotala parmi ba musiciens ndenge ba vivaka na ba obala kokosa batu kala ke ala na ba lara ala danger mais ba ko comprendre que ala nango bango tse donc l'œuvre du maître vraiment na minto carré parking bango ba pesa ke kombo papa parking pour mais so ko tspe na parcelle chez au mona make espace à terre otsa localiser souté to koma roleka mpanzi pour mutuka nde mutuka ti libanda ba voisin ba mo déclarer ko tunzele ko muke yango na monde ba peke kombo papa parking donc pas comme na mindu ke belé yango comme papa parking si et puis bango peka ba pesa sous professeur éducation pour azwe dike bat pour rumba batu mingi babungaki bakendaka hotel puta longola boy zongsa boy boaka boy so ye vraiment ye azo pesa ma message na Syrio ebi batu ba otala biso ba ebike azo beta pena musique o ma ya que demande le peuple donc yango azo pesa na peuple au peuple azolinga lelo tango yo zotala ba jeune leader na ebiki o pesa ka leader na yo première place mais est-ce que ils en a battu mususu yo sentir que bazo TAP na message ba pesa oui, na opese première place kandongo lobby pour musalane vraiment mona na miswa batu bazolo bango partout Congo mikili partout bazolo ba vraiment musique ya nango to alors yo ka batuka na ba tevote ki lelo ya la raté nyonso aussi ba vie ba beta non elle l'œuvre du maître a ye penza na ki lelo aye ne lobeli na ye
musique na ye evandeli na ye makambo tu ya eza mana ndenge na ye et puis banda musique banda bona ebite tom susu na role baba vena so ba Pascal Poba musicien oyo asali succès na banzembo ye moko komi et ye karaboy boum album bimba succès car il est basala net banana banana nazala mpona kotangaka te me nayebi ke aba artiste mosusu basala mpe banzembo bakomi mais soki bina file mpe aza parmi bato basali eloko wana c'est que vraiment c'est à féliciter mpo toyebi ke mingi basomba si yango na lobis bavie na biso ba Pascal Poba abeta album a réflexion ye moko akosala nzembo na ye esimba et puis so toke na bakaneti ya bapapa na biso Lutumba papa Lutumba abeta pe ba disque simba mais yel roi ale koyemba te mingi ala ko koma apesi ba yembi yango mona ke vraiment papa Lutumba te na tangi nde na ba chanteur donc ba vient na biso Redi pe ba beta musique à danger et puis yeko tumuta baptisé l'œuvre du maître Kombo Petit Redi donc il vient na biso Redi ya misi a koma pe banzembo a somba pe banzembo ye mo lobango na landaye donc l'œuvre du maître sombité et l'oroté ye mo sali. Donc il faut qu'on dise maza mutu moya féliciter pour azoter ya batu vraiment pour batu babunga ki muke na rumba ya zongisi bango et puis donc kilelo donc il est vraiment dans kilelo mais pour nani côté générique on dirait bina fila okokate on a no abimisa na générique te mais esengaka ninga zo yembisa wana azo sala ba succès na wana mais générique ça la paix yangwana olobi bien donc lokola non na beta générique te donc togo tsaye vraiment mutonga na mukongote donc eloko passe na musique ezalaka rumba yango na sekara ba musicien o ba mipesa na ba générique eza mabete mais tant que za chanteur faut ala beaucoup plus na rumba pour animateur il y a 60 ans 70 ans azalaka te a rolemba suka nango poto mona ba vena biso ekokota babwaki suka nango poto via vandi mais chanteur akenda musika donc devoir et ala rapena rumba pour animation ezaka lokola ki bate kotina na biloko te muto kolia pe danger ba mama na biso akala na ba ko na biso akala balamba ba biloko ba kibe ala ki te alambi ngo bongo danger lelo ko to mo lamba mabe ndiki banzembo ebele akala ekotaka pe ba animation te oui yango no mona petit lelo banzembo ngezo beta yo est-ce que yo ka générique ya papa biso rochero et ala raté donc yango na il natali sa bango ke ba générique na ba générique te mais ba générique ezoya conflit na ba Bill Clinton na ba Juna Mumbafu na ba nyonso ba mipesa na animation te monique ba ya ko comprendre bila azalaki générique atali abi nkeba fona zonga na rumba yango moni bile la beta yo kenda Claudine Lonzo ko bosana nga yo comprendre pona ni na timbelaki donc ndenge moko pe vient na ngai tutu kaluji ayaka chanteur na BCBG. Et après le quoi balagi yene melia ba ténoriste tellement alagi bitumba ya osaranate tellement ala pene loko animation habite na mécano animation boy kindoki bon toko ta dossier mon boy maintenant ngena suka na nini era beti générique kindoki suka nango akozonga na champ yanga beta Guantanamo simba ti le beta ga beta ba chiko mbe simba donc romba nde makambo toyebi ezanga na batu mususu biso to yambaka kaka awa pe na plateau oyo tuyambaki Mogardium Issa mais ye alobi babina file nyonso ba peti bajibe mpia na mo yandimi nde mangote mutu azo ndimaka muke Kofi Olomide Robinho Mondebo na Ferregola parce que lokola patron waza na liste te faut expliquer bien alobi ba peti to alobi ke bazami qui est ba comité donc faut expliquer bien pour bige ba petit to boite tom sous ça ne papa mbimba mukolo tom sous kokobar mo boy et ça normal abenga petit mais c'est quoi faut le ba ndenga ndule ba donc ba oya tangi ka wana iselo soye mutonga zana onani musicien kombo ni Mogardium azala te na mamba musique et puis kombo ni za ba joueur ala te ba kombo wana ba Ronaldinho ba Robinho ya ba joueur oui ya ba kombo ya ba joueur Robinho la musicien ya betaka bandule na peto yoka ki dernièrement parce yena ba porter parole neti kaka ke alobaki mabe a porter parole yo c'est lo la porter parole est-ce que Robinho alobaki pour ça n'engage que lui ils a mabe pour na monsieur Robinho
aza mutu moko boye oyo na président Robinho po aza président ba musicien pe kasi o ba beta na orchestre ni bonga beta na orchestre ni pona mutu lokola Robinho bon président ndengo lingi voilà pona Robinho oui bige lisola Jamal le pesa nga souci asali prison ko bon eza mibeko mute kanga mute tinde au prison bon Jamal bon mais nazo comprendre o sauter comme pas Jamal maman boyebi Jamal te mutu apembesi Jamal père ana pembe wana dossier à ba 100 jours o ba condamné na papa na biso kamere ke Jamal yona na yebi Jamal yona siko lingozi lo banini to tunyo ke so côté mususu question tuni ezali Robinho alobi pona ba porter parole bolingi ki mandicité oui nayokaki yango ngamona talaki émission yango afingi ba porter parole baza ba mandian bazala ke logo te baza rien kutunga kuna bulaka bango te banini bakosaka batu bluko senga blo mo babongo pona lisolo roi ya Robinho batu o bayebi ete ba okamwa ngamtu na yebiye ko banda vina ye ti azalaki po azwa lipa ya 200 francs au fois kumisa nzambe ti azoya po azalaka musicien ya grand frère nga Tutu Kaluji ti ayaka orchestre na biso po bandoyembo mwa tom susa zolenga yo zolenga bwendeni yo te na nzala ozana nzala wona liete na ndako liete siko ko yemba to na ko yemba TV yaka na mimi pa masa na mwa kinda Luanda Guimarin lokwa na kwenga ingende restaurant mo ya leo wana kota pesa e fufuna nini te ezara loso na pondo madesu po mingi pondo madesu ezara loso na pondo madesu pona liaka na tonda na melamai ozo inventer ou bien nazolo ba mambo solos so tuni petit na ngai ben makosa yebisa yo so tuni Jair Zino masa na ye oya matete ayebi yango ye moko mutali boso nanu ye moko ami yebi ezana nu ye moko nanu donc aroya wana mo atom susu no o senti que muto do souffrir mo susu kutu aye pa mère ba Kaluji mama boti Tutu Kaluji mama yo wana pese mbote aye pa mama yo abi aya zolenga mama yo watuni mo no zolenga boye pona nini o te mama fièvre ngalo wana ebi mutu na ebi ke zanzala o na zolenga fièvre zolenga fièvre c'est bon zana peso kisi bando pese kisi ku leki ya Tutu Kaluji Benjamin Lumbu atindika ngo bete bambatanga na pexaka asabiyo bango banzala no koya te kasi nazo yako nazo talisa batuke eza ndenge na ye azalaka bongo bandi bongo ngam na pekisie nazo zoye répéter au monesili azana transport te no yani na ndako mama botinga akomozwa charge ya ba transport moko msusu na mema ye pa ya petit nanga David Lubamba kende États-Unis ya yebi très bien ke kuna na petit nanga azo kemba fort aider bon miso lenga bo ndenge ni te adamete siko to sande na bité lukelega la ko liesi kakei azwa des baskets fermées à pesaye dona mambo belé na sala pona ye ala ko ya rep ala na lipapa mobo apembe ala ko la tango trop au monde nde balobaka o élève du maître atambula makolongulu ba ala le contraire ala ki système soki na ba rep to so ba mise bazobina au monde longoli basket pardon longoli lipapa na la ta a répéter makolongulu kuna siko bozaki na banani orchestre bazalaki belé bazalaki attaquant de pointe full boss c'est l'œuvre du maître azalaki wana Diego Milito la team wata azalaki wana Jair Zino azalaki bakoko ngemba ba ute pa ba bill bango tu bazalaki ba yebi makambo oyo et comme il manque we na yebi si nani apese ba plan na telisko na bina filo ya orchestre mo oui ba ute ke orchestre mo pas Tutu Kaluji na ngiri ingende numéro 121 so ye kuno tunis na azoya tellement répétition ernyo sonali papa pembe. Comment est-ce que pour l'autre comment mutu apembe mabwelo la papa biso Jamal ayara pour ba répétition bweli papa bwezo sala bien te tanga mundele na esi Kaluji na bive faut une solution à petio pour na zo mona za ngana le petit ya Tutu Kaluji et endroit na orchestre biso sko ba toile ko encadrer ba musicien vient nga jenga bonga paix à son âme ba mignon Firenze paix à son âme ba mutu bakenda misusu batika la bazali ba Guimarin ba tebele bazana ba sele matumba baza et yo sala ke Kaluji abi mais c'est un mot faut tirer bon kemba longa o finga comme ngra Kaluji e barango comme ngra nese na bité ko tala ke ngratitude yo pe na BCBG papa chéri a aida ki okaka aider Kaluji abi c'est bon o sele ni na bité créer ba plan moko opesa ki la bax junior ki la bax ayebi partout galiano ba yebi masolo na obeta Kaluji azov ma ba plan a pesa ye sala ma valise ba plan les andengeni petit zo
azo ba plan comment beta série wana comment chauffer mais tellement et l'œuvre du maître déjà là mutu d'ape ba relation série wana la mamba bazandu na ndenga bazandu bilamba de jezalaki comprendre nde o sala ke Robin otinda ko milelo do ba mambona loba wana ba bêtise poza ba bêtise yo siko yo ozotanga ka bolamu yo salela e bongo yo ya yo salela yo ata moko to tangi monte ke yo poza un grand na bien na mutu oyo asalela mutu bolamu ezongite na mutu oyo asalela yo eloko te kutu benjir na zengra muto basaleli ponga nsele yete okufa otika osela nga mambonga nsele yete nga na ozo ena ine na parler d'Amazon o biloko na no bateli koko biloko koko bar ke Robin Oliang koko bar na biso akufa biloko koko bar taka koko bar na zima damage na 27 tola na tiroir mobo ya carré kebo ela oza na parler o na la vanda mukola suka liara ma desu na poisson Robin o moma mbona olobano omoni Sankara de Kunta mambo minga aloba bato ebele bamona onde aokosa mais à la vérité na ngamona koma komona ngolelo ote ayaka na lipapa ya jaune katana batsa so fil de fer na se bani bat ballon di mangote mais ala ya solo ngana comprendre na moni yango Robinho si ayoko koma ndenga komilelo mais 2 ou 3 fois to kutana ye mais niveau asola na ngai onde mutu mona yo luka musale pa na edo maltraitanga yana mamsumo na lobango awa exactement asola ma bp asola ma b donc a retirer parole na e pour so a retirer ngote to bando legele kaka po biso ba porter parole to zebele kokate et puis er zo finga porter parole fois e baka zo finga la mère Mende papa le rôle la mère Mende yo finga o finga mtu wa Roger Ngandu international aleki ye musika na musique ne ba générique obeta mais Roger Ngandu aleki a finga mtu le rôle Sankara de Kunta mambo Sankara sali ba poto kenda mambutu ya selengo na noté donc vraiment azala kimia aye bani na roloba apesa respect na mikolo ezate koto mo bude ferré hermo ke fingi muto non wana vraiment conseil na opesa opo maombune simba obando beta pe ba rumba no pe simba donc zonga mutu après confinement qu'est-ce que Bina Filazo réservé na fanatique na positionnement après confinement donc il positionnement album positionnement ezoya eza na ba titre belé na rotanga nombre ya ba titre traité parce que batu bazoya ya kaka bayemba bango donc mes studios to komi déjà na 98%. Il y a boulot à studio, donc 2% quand surtout côté si mambesili. Donc borzo positionnement, ils ont un titre belé, boryo ka banzembo roi ba boss Eric Mandala le patron. Borzo banzembo roi ba honorable Patrick Bologna ba Gauthier Touba la Pulga. Borzo banzembo ba Velroi Jojongonda banzembo za ya danger wana boryo ka bazanga bango kimia, mais pour na positionnement bazo ba rumba wana, yango to kotaki studio, élève du maître Beteli bango générique mobo ya loyembo, titre tiré. Wanto bomara bangunia batutu o baza ba contre batu ba contre molema tozo boma bango donc to boma bango bandenge belé na ba mabondeli o casser relation ana donc na bandenga bongo ba zo tirer vraiment ba robina donc na seré bango ba robina soki ba binité deux posa 3 génériques toza pe na mwana botosi toza pe ne loko moko sous ces batami wana soki ba binité ko na bozu ba animateur ba tune boche ba générique belé animateur amutunez animateur amutunez musicien mutu azalaka te bozwi ba musicien Ibrator bondi mangate alobi musicien mutu azalaka te soki Ibrator alobi ke tozwi musicien donc c'est que yé pas la musicien maestro Fabregas fois bengaye asengi pardon maestro azongise na orchestre po azute qui est pas Fabregas on comprendre donc musicien mutu azalaka te ba musicien balongwe bango moko musicien longwe aye alobi na hina élève du maître tuni oui bo tiki orchestre no poani na bia te boss tika to kufa kufa problème nini orchestre na tozo kemba succès zate ba vie na biso za bien te biso to enviara bino ti mona biso to yemba wane pa Ibrator to enviara bino makasi total ka to mona bino succès ba car ba nzembo kitoko mambo esimba donc voilà mbot batu ba yaki yazwi bango talaka ba luka boulot quand même. C'est bon. Mboteno. Oui, bambote na ngana pesi na Fontaine Zafuila, on y a pas le de Bundes, David Paga, Peter Lungtet, Tendai, donc na pesi bambota trop Blanchard, de la matete bomoko, base podium, Pati Maboula na moté manana mampa Selio Matumba Beaka Shama. Et puis na Bosanité Ben Makoso na pesi bambota trop Sigazali. Merci beaucoup.